Shalom, 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 ba bien-aimés dans le Seigneur. Shalom na ba nanzambe nyoso bipai bazwami. Shalom na ba amoureux ya bonne parole. To pesibino shalom na ba nyoso bazwami bipai na 4 coins ya monde. Shalom na ba élu de Dieu na Amérique. Shalom na ba élu de Dieu na Asie pe Océanie. Shalom na ba élu de Dieu awa na Europe pe na Afrique. Shalom Stockholm. Shalom na basai na nzambe pe ba na nzambe nyoso oyo balingaka koyoka mongongo na nzambe. Shalom na ba amoureux nyoso ya bonne parole oyo balandaka biso na émission na biso ya le temps d'Isali. Lelo tozu privilège ya kozala lisusu parmi ba vivant ya pokwa oyo parce que bolingwa nzambe likolo na biso ezalaki sans mesure. Yango wana tokende kopesa nzambo merci. Avant que to banda liloba na ye na poko na lelo kokende kokumisa ye pe kosambela na tinete ye abanda na biso pe akoma na biso na suka tokosambela bipai tozwami nzambe tata na biso na likolo topesio merci pona moment oyo olingete biso toza liboso na trône na yo pona koyoka mongongo na yo. Merci Seigneur parce que Bible talisi biso que Israël au sein de leur détresse ils crièrent à l'Éternel. Et toi, tu envoyas ta parole, celle-ci les guérit. Tu dis, l'ilobanayo, Seigneur, ezali esprit, pe l'ilobanayo, ezali vie. Tika poko na lelo à travers maloba oyo, bananayo nzambe, bako kakozwa vie, pe mutumoko azala transformé dans le nom de Jésus. Merci parce que kozala mon lakisina poko oyo, pe okopambola ba nyonso, bazali boso na télévision na bango pona koyoka yo. Tikete nyonso ele kapona lokumu na yo dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, ezali pona biso privilège lisusu kokutana na pokwa oyo pona koyoka ainsi dit l'Éternel. Na pesi bino mbote bipai bozwami pe nazali ko encourager ba bien-aimé nyonso ba élu de Dieu bisika bozali et que bo meka ko partager parole parce que pokwa na lelo je sens que Nzambe a ko visiter batebele. Poko na lelo Nzamba ko visiter mabota ebele. Poko na lelo Nzamba ko sala eloko moko ya surnaturel na vie ya mutu parce que émission na biso il y a un esprit du sali oyo ezali ko accompagner yango lobiko na nzoto lobiko na molimo pe lobiko na ba domaine nyonso ya vie na biso ezala na ba vie professionnelle ezala na ba vie na biso familiaux ezala na ba makambo nyonso to salaka nguya na nzambe ekokita travers lilobane na poko na lelo po na kopambola elu moko yango wana ekosenga ke yo ndeko zwi libaku ya kolanda biso na ebandeli o partager liloba oyo po ke à travers yo ba ndeko ebele oyo bazalaki connecté te ba koka kokota na kati ya émission na biso le temps d'Isali. Mercredi passé to mekaki ko partager teme moko o ezaki kitoko na ebe ke bandeko mingi ba komaki pe ba mingi mususu ba bengi biso tika nzambe apambola ba nyonso bazali ko landa parce que maloba oyo ezala kaka lokola musique na matoite bit ya émission na biso ezate po ke bato ba sepela ka lelo ate kitoko te mais but ya masolo na bia ya émission na biso ezali ke à travers liloba nzambe mutu moko akoka komona munene nzambe mutu moko akoka kobika et lui moko atatola qu'il y a encore de serviteurs oyo bazali nano nzambe bazali ko utiliser bango na tango oyo po na ko changer ba situation ya bana naye yango na linge ke yo ofungola matoi na poko na lelo
pour ekoki kozala yonde motonzamba bongiseli émission ya mercredi na lelo pour être à changer likambo moko na vie na yo. Bien aimé, na sima maloba ya un esprit o elandaka. Na yebi ke nzambe akopakola maloba oyo pour que e changer vie ya mutu moko na poko na lelo. Mama na biso na likambo oyo tokolobela lelo eza teme moko kitoko. Nde na lobaka toujours toza na fête ya maloba na nzambe. Tango ba mokili bazoko kende na ba disco, bazoko kende na ba bar kobina, bazali ko sepela biso fête na biso ezalaka liboso na trône na nzambe. Biso fête na biso ezalaka na maloba na nzambe, biso fête na biso ezalaka tango to yokaka ainsi dit l'Éternel. Parce que yango nde moto échange ka vie na biso, yango moto memelaka biso bonheur, yango moto pesaka biso salut, yango moto salaka keto zala ba oyo toza na mukona lelo. Yango wana esengeli ke yo ozala moto ne sengo. Tolingi tolobela teme moko kitoko na poko na lelo, les chrétiens et les défis. Le chrétien et les défis. Oh, eza teme moko kitoko. Mo Christu tope mo Christu na ba défi. Na ebite défi na lingala tokoki ko définir yango ndenge nini. Il y a certaines choses ba mo mususu en français, ezaka tellement difficile pour na komeka ko limbo lango exactement na lingala tokoki ko loba mo Christu pe bitumba. Alors, il y a solo penza toyebi ke chrétien azali nani? Chrétien azali mutu oyo ayambi Christ na bomo na ye pe azali ko reconnaître ye lokola Seigneur pe sauveur personnel. Mutu nyonso oyo akoki ko yamba Christ, Yesu Christ na bomo na ye lokola Seigneur et sauveur personnel. Mutu wana bakobenga ye mo Christu. Mo Christu azali moto oyo azali ko confesser kondimana eto foi na ye en Christ Jésus. C'est-à-dire andimelaka eloko mosusu te moto oyo ayambi Christ na bomo na ye lokola kolo pe mobikisi. Moto oyo azali ko tatola kondimana ye likolo na banzete te, kondimana ye likolo na mutu te, kondimana ye likolo na banyama te, kondimana ye likolo na bakoko te, me moto oyo atie kondimana ye kati na Yesu Masiya pe ayambi ye na bomo na ye lokola mokonzi pe mobikisi. Alors mutu oyo bakobenga ye mo Christu to un chrétien. Alors tozali komona bato mingi bayebaka te tina ya kozala mo Christu. Toyebi ke Bible ezali kotalisa biso ke mbala ya liboso bayekoli na Christ bazwaki kombo chrétien na mboka na Antioche. C'est-à-dire bamonaki lolenge na bango ya kotambola, bamonaki lolenge na bango ya kolata, bamonaki elobeli na bango, bamonaki ndenge na bango ya kosalela nzambe. Balobi ke bato yo bazali lokola Christ. Un chrétien azali moto azali lokola Christ. Azali ko vivre lokola Christ. Ayambi Christ na bomo ene comme Seigneur et Sauveur. Pe azali ko mener une vie comme Christ amenaki na sena moi. Yango na komona apôtre Paul tango ayeko yamba Christ. Alobi ke si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc mo Christ azali moto azali na bomo ya Christu kati na nzoto na ye. Azali ko tambola ndenge Christ atambola ki elobeli na ye komi lokola Christ, etamboli na ye komi lokola Christ, pe maloba na ye ekomi lokola Christ, langage na ye ekomi lokola Christ. Alors bato bakotala bi moto yo ya solo azali mo Christu. Yango na tokolobela lelo mo Christu pe ba défi. Ya solo na mekaki kotala défi to pe ba bitumba. Kosala défi ezali seulement ko inviter quelque chose to ko invitation na combat. Donc balobi ke moto yo azali ko sala défi elingi ko baki moto azali ko inviter azali ko benga mana bitumba. Parce que turoba ke défi ezali bitumba. Moto yo alingi ko s'engager na bitumba. Azali ko sala défi. Akoki ko défier to akoki ko bundisa eloko yo ye azali ko mona yango lokola makasi mais a défier yango na lotomo moko ke alonga eloko wana. To mona ka bato bayebi koloba munoko na français bakoko mona na par exemple lokola biso to lingaka football okomona bakoki kozwa équipe moko ya muke balobi azali ko défier équipe ya munene ngoba azali ko bundisa équipe wana munene abangi yango te amimoni ki azali capable ya kobunda na ye pe kolonga. Tokomona pe ta mususu na bato babetaka babibotu to ba boxer
okomona bakozwa ndeko mususu babi ke ye alingi ko défier les grands boxeurs alingi ko bakalinga bundisa sans que ya banga dans l'idée que a convaincre mutuana. Donc voilà un peu na mukuse ndenge nini na ko limbolela ba élu so eloko ba bengi défi. Alors ko sala défi elingi ko ba ko provoquer ko déclencher combat na ko talisa moto azali adversaire na yo ke azali est capable ya ko sala quelque chose face na yo. Tant vous allez ko défier moto elingi ko ba ke vous allez ko memaye ko talisa ke azali est capable ya ko sala quelque chose ezala ko bundisa yo na domaine nyonso, ezala domaine professionnel, ezala domaine sportif, ezala na domaine politique, ezala na domaine nyonso ya vie elingi ko ba ke yo vous allez ko bundisa moto wana pe vous allez ko talisa ke azali est capable ya ko résister liboso na yo. Alors, pour relever un défi, il y a un challenge, kondima bitumba, kondima compétition. Tant on va dire que muto a relever un défi, il y a que muto yo a kondima bitumba quoi frotter situation moko, quoi frotter opposition moko, quoi frotter force moko exactement on a comme supérieur avec l'idée que convaincre force wana ou ezali à face, to convaincre situation ou yo ezali à face na yo. Et biso ba chrétien na vie na biso to bengami pona ko relever ba défi. To bengami pona ko relever ba défi na ba domaine nyonso ya vie pona ko atteindre ba objectif na biso. Ba objectif na biso to ba projet na biso. Bien aimé po o koma na ba projet na yo po o réaliser makambo minene o nzamba bengeli yo oza ko bengama po o relever ba défi. Okoki kokota na kati ya excellence te, okoki kokota na kati ya grandeur te, okoki kokota même na domaine ya perfection te, parce que ce qui ont affronté ba défi et belete ya vie, ezala na vie religieuse, to vie chrétienne, ezala na vie professionnelle, ezala na vie ya famille, ezala na ba vie ya ba vie sportive, to na vie politique. O bengami pour que o relever ba défi avant que o koma na ba objectif oyo yo ozali ko envisager. Bato balinga komona munene, bato balinga kabam bazana ba projet minene, bato balingi basala makambo minene, ce sont des gens oyo ba bengami ya ko relever ba défi. Biloko etelemeli bango, combat o etelemeli bango ya vie, bitumo etelemeli bango na mosana nzambe, bitumo etelemeli bango na kati ya ba vie professionnelle. Po okoma na vision oyo zoko kanisa, po okoma na makambo minene zoko kanisa. Bien aimé, okoko sala ngona nzela na banganga te, okoko sala ngona nzela na bakisi te, okoko sala ngona nzela na badokite na ba marabout te, mais ndenge to lobaki que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais pour que nous puissions faire des exploits, il y a des défis à relever. Et ça na ba combat to na bitumba na liboso, même pour la vie éternelle. Motakoko kozwa vie éternelle pambate. Il y a des sacrifices, il y a des combats. Oyo, et Seigneur, on mène la vie, oyo, il y a un amour pour qu'un jour, on hérite vie éternelle. Ça dit que dans le domaine sur la vie, il y a des défis à relever. Il y a un l'autre qui que mon Christ n'a pas de défi à la vie, n'a pas de défi à le domaine nyonso. Bien aimé, pour que même pour que tu sois sali, Christ a relevé des défis mounene à croix. Il a fallu qu'il y ait matana croix. Et ça qui facilite. Et tout le monde a que même Christ tant que ne bonde là avant qu'il a affronté croix. Bible obi que na bonzoto boy Christ a bandaki ko mona pour ya croix. Abonde les pas ensemble obi que papa si cela est possible enlève cette coupe devant moi parce que défi wana ezaki munene te. Qui pouvait monter à la croix andima kotika la nuit andima souffrance andima humiliation andima raillerie ya bateau. Pour na kobiki sa bato musus pourtant ya sala ki disumote ezaki défi munene nzote bandaki ko linga susuté mais après aye ko tala abiki pona ye ba ko relever défi oyo alobi papa toutefois et sala maloko ngana lobité mais que ta volonté soit faite na lingi na frotter yango pe na vaincre yango. Christ a défié la croix, il a défié la mort. Voilà pourquoi aye baki ko longa pe lelo biso to kobi ba chrétien parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Bien aimé, pour ça, explorer dans le domaine de il y a des défis à relever. Pour kanisate batomi bakanisaka soko ina makambo nzambe ezali facile. Makambo nzambe ezaka facilité. Voilà pourquoi ba oyo baza ba ignora ba incrédit. Les gens qui sont mal affermis balobaka ke nzambe e umelaka. Non, c'est nzambe e umelaka te. Seulement que bato bazalaka préparer te à relever ba défi à vie.
bato bazalaka prêté ya kozela temps na nzambe ya kobunda pour que akokana kozwa ba objectif akoma na ba objectif oyo ye azali ko envisager yango komona moto alobi ke nzambe umelaka ake komibwaka na occultisme ake komibwaka na magie même na église okomona moto bandi église lokola biso tozoko nyokwama okomona batu baza ko ya na église te mais moto atali ke oyo ba défi ya ba jeune ya ba sacrifice ya sanctification akokina été a continuer na kabale juif akia sibine magie ale pourvika ke bato ba yaka l'essentiel bato ba yaka makambo ya crainte nzambe tali été a boy kwa frotter ba défi ya grandeur parce que Christ a payé qui prie à grandeur a tambola ki na sanctification a tambola ki na vie de prière a bundisa ki Satan a bundisi croix à vaincre. Voilà pourquoi on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc dans le domaine nyonso ya vie et Seigneur yoye bake il y a des défis à relever pour que oko manaba objectif oyo yo oza ko envisager. Satan pe a défier ka ba chrétien. Satan a yebi ke soko atiki biso ndengo wana et ko la facilité pour que a récupérer bato na royaume nae. Ya ko mona ke na ba domaine nyonso pe ya vie Satan ye ko telema abandi ko défier bana na nzambe. A ko défier ba pagano te parce que bango bazalaka déjà na monde na ye. Baza déjà ba oya ye oya comme bango na perdition. Oya sia mimi bango déjà na perdition. Donc Satan ko défier ba chrétien, bato batambuli na ba promesse nzambe. Bato bazana bilaka nzambe ba bato tambola na ba signe prophétique. Yango ko mona Satan ko défier bana oyo. A ko défier bato oyo. Pourquoi? Parce que a ko bangisa défier Satan zali na bit ya ko bangisa yo. Ya ko décourager yo pour que foi na yo za sous fondé likolo na Christ te afin de compte amema yo na domaine na ye. Okoma na langage ya bapagano malgré ozaki chrétien okoma kolobaki ya nzambe umelaka obanda kolobaki depuis kana bandi ko sambela vie na ngai komi freiner tant on azaki na mokili na zaki ko prospérer okomi na ba langage moko mondaine. Donc voilà pourquoi Satan ayaka ko défier ba na nzambe pour na bit moko pe akoma na ba objectif na ye. Et ba objectif ya Satan to yebi yango ezali ko boma ko panza pe ko bebisa. Satan ko ki ko défier yo te po apambola yo. Satan ko ki ko défier yo te po asepelisa yo. Satan ko défier yo na ba objectif na ye ya ko longola yo na ba promesse nzambe. Yango no ko mona ke tango lingo sala likambo. Satan ko ya ko défier yo a bambi yo maladie. A pesi yo maladie moko incurable atala soko ko résister. Satan ko ya défier yo a bambi souffrance na kati ya couple na bino. Satan ko défier yo a tie compréhension o luka musala uza ko zoate. Satan ko défier na ba domaine nyonso pour que ayebi ko uza ko tamwa na ba promesse nzambe. Siko yo bandi ko tala ozo ko kalisusu te. Vi bande ko nangai e sengeli ke to ye bango ke Yesu Masia a frotaki combat, a frotaki défi à vie. Pe biso bato bengi biso ba chrétien to bengami na vie ya défi. To bengami na vie ya bato mingi ba comprendre ka tête défi. Eza vie ya bitumba. Bien aimé, diable azali ko défier ba chrétien na monde. Diable azali ko défier ba église. Diable azali ko défier ba ministère. Diable azali ko défier ba serviteur de Dieu o batika dina no fidèles. Diable azali ko défier ba mama bota. Azali ko pesa bato pasi na motema. Nebi ke na poko na leza na bato mingi yo ba telemi liboso na défi ya diable. Makambo azali ko marcher lisusu te. Pourquoi? Parce que diable a yebi ke soki o résister yete biti na ye ezali alongola yo na ba promesse nzambe. Yango na poko na lelo. Tulingi to yebisa élu moko ko banga défi ya diable te. Malgré azali ko défier biso pour que alongola biso atinda biso na bakana ye. Mais to yebaka ke ezana mutu moko a défia pe alonga biso zana nature na ye to lata komo na ye Yesu Christo. Christ a défié qui Satan a croix, a défié qui d'abord na kati ya esobe pendant jeune 40 jours 40 nuits pe alonga qui a défié lisusu na croix pe kuna lobaki que tout était accompli. Yo lokolo lati nature ya Christ et dingo lobaki tango zali ko vivre yebaka ke zali susu yote Christ wana nazali ko bika kati na yo. Yango ba bengi yo kombo chrétien. Et dingo lobaki komi Christ ya muke ozali lokola Christ. Soki Christ a défié qui s'attape à longa qui bien aimé na ngina bisa eli moko ke na poko na lelo quel que soit défi o sata boa ki na vie na yo yo ko vaincre yango parce que ozali susu yo mokote mais ozana Christ kati na yo
parce que otambola kalisusu yo mokote mais ozana Christ kati na yo parce que osala kalisusu yo mokote ozana Christ kati na yo ya on alobaka toujours na ba émission na biso nyonso soki yo mutu oza kolanda message oyo nano yami Christ te na bomo no comme Seigneur et Sauveur pourquoi na lelo soko ozali na mboka na Stockholm luka biso tokosunga yo ndenge nini toko na relation entre Christ na yo soko ozali na ba pays mususu ya Europe luka isika bato na Nzambe bazali basali na Nzambe ya solo bazali bilembo na bango pe ezali komonana bazana no ebele ba réserve Nzambe bazali ebele na 4 coins du monde kende ba yambiso Christ comme Seigneur et Sauveur en fait que otambola de victoire en victoire de progrès en progrès et de succès en succès parce que Christ en nous c'est l'espérance de la gloire quel que soit la définition ce qu'il y a ce qui Christ a kolata yo bien aimé Satan ko résister liboso na yo te ya wana na poko na lelo ngina bana eli moko ba nyonso basi ba yambi Christ bino boza batu ali baku malam Satan bangisa yo te obengami chrétien obengami pona ko défier Satan obengami pona ko défier pe pona ko vaincre Christ a vaincu et nous sommes plus que vainqueurs ya wana na poko na lelo na ningi ko tatola elongo na ba élu de Dieu Dios o ba lati pakola mina Christ o ba lati kombo ya Christ kat na solo o ba zali ko tambola na Christ kat na solo bo tambola de victoire en victoire bo tambola de progrès en progrès bo tambola de succès en succès bo affronter ba définition sur la vie sans peur ni tremblement parce que celui qui est en vous lui il est plus fort que celui qui est dans le monde poko na lelo eza poko ya ba grand défi nabi ke mutu moko akotato la munena Nzambe parce que avant que tu kopesa message oh nabi ke to bondela ki mingi kola talisi biso bana Nzambe ko sa makambo akokamo ba élu de Dieu na 4 coins du monde ba ko sa makambo oh nano batika ko sala te sima ya message oh esprit ya révolution kokota mulimo mosanta ko simba ba eli ebele oko défier ba problème nyonso ko ya pe boko benga ko tato la ke Yesu azana bomo parce que y a consacré bien aimé na poko na lelo yango na lingina ebisa mutu moko Satan banga kana ete ko défier ba chrétien parce que mission na ezalaka contre ba pagano te mission na Satan ezali ne ko dépeupler monde ya Nzambe ko kotsa bango na monde na ye ko longola biso devant présence en Nzambe pona ko komisa bato ba akoliti na ye voilà pourquoi tokene ko tala exemple moko na Bible bipai wapi ozoko mona défi munene autre que nekotanga yango na 1 Samuel chapitre 17 verset 8 qui nous na verset 11 1 Samuel chapitre 17 verset 8 qui nous na verset 11 1 Samuel chapitre 17 verset 8 qui nous na verset 11 je lis au nom de Jésus-Christ. Les Philistins s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangé à bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qui me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fit effrayer et saisi d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ermoko sopesanga kanda tangu nazo tanga makambo. Ezopesanga kanda esantu. Komona ke mbala mingi tangu ba défier yela ka ba chrétien, ba élu na Nzambe, ba bossa na ka identité na bango ki baza ba chrétien. Mbala mingi tangu bitumbezo ko telemela yo, ozoko bossa na kombo ozaka nango chrétien. Bato bakanisaka ke ponzamba salela il faut à l'apôtre, il faut à la prophète, il faut à la docteur, il faut à la archibishop, ba mususu bakoma ba archinzambe, ba archi soki ba archi nani, nde akomona ki akomi soki ndenge nini. Te ba titre oyo te yango moto ko sala ke ozala moto na Nzambe, ozala mwana Nzambe. Sokoza un chrétien, ozala lokola Christ wa moto munene.
soki molimo a Christ azakati na yo soki oza kotambola lokola Christ oleki ba porteur ya ba titre ministériel oleki bato baza kotambola na ba titre me ba na nzambe te oleki bato baza kotambola na ba fantaisie ya ba titre sans que ba tambola na nzambe parce que Christ en nous c'est l'espérance et la gloire balobi te que le ministère en nous c'est l'espérance de la gloire mais Christ katna moto nde likia na kembo Christ katna moto nde bilembo pe bikam Christ katna moto nde lengi saka Satan Christ katna moto nde lengi saka ba démon tout le monde est belé basé na ba titre belé mais ata mot de tête pas bazoko ko bengana te yango moni bango nyoso asopani lelo na magie yango moni bango nyoso bazo kima mbangu na Israël yango zo mona bango nyoso bakomi na ba biloko bino boza komona pourquoi parce que bazana na Christ lisusu te Christ asa tika bango kala mais un chrétien waza kotambola na Christ na molimo wa Christ ana besoin d'occultisme te ana besoin ba marabout te parce que molimo na Christ kat na ye elikia na kembo yango na komona na poko na elo bien aimé awa bo Israël bazaki batu na promesse baye na bitumba liboso na ba Philistin ba Philistin bazaki mwa mboka muke na yebisaka bino Philistin zali mwa petit ya bande lelo babengi yango bande de Gaza na kati ya Palestine bazali mwa territoire muke je crois soki ya 30 km seulement mais nation ya Israël eza nation munene na nzambe na ba promesse nzambe na ba sakoli ya nzambe mais un jour un circoncis moto azana ba bilaka te moto azana molimo na nzambe te moto azana nzambe te aye ko défier bango azako loba ke lelo nazali ko jeter défi liboso na armée de l'Éternel oh bien aimé okomona mutu mususu azana nzambe te mo pagano moto abanga nzambe te aliko banga te ko oser ko bundisa mwana nzambe aliko banga te ko oser ko bundisa mosali na nzambe un circoncis moto azali ko tambola na ko banga nzambe te azali ko lengisa ba église soka lobby na ba journal lobby na ba télévision bato bazo banga qui est cet circoncis azali ko bangisa moto atondi na nguya na nzambe azali ko bangisa moto bengami mo Christu alléluia na ebite soko yeba ka valeur ko benga ma chrétien lelo il faut otomboka yeba ke oza n'importe qui te bien aimé baye ko lengisa armée de l'Éternel et ko ba bana na nzambe ndenge pe baza ko lengisa yo Philistin ya bina boki défilé lo na chetembe na bino totala soki bozana nzambe ba esclave ya Saoul bato pamba bandi ko insulter oh bien aimé lelo ba démon Satan za ko insulter ba chrétien belé tango azali ko sakana na mabota na biso tango azali ko sakana na bana na biso Satan azali ko chola ba église lelo ba église nguya na nzambe ze susute Satan azali ko seka ba pasteur Satan azali ko seka ba chrétien bato pamba ba esclave yoka ba injure ya ko décourager obi mbala mingi ngana tala ka ba sport po nazwa ka ba message namona ka mingi bato yo ba ko beta na makofi to ba boxer to ba diba mata na ring un jour ezali ko précéder combat omona ba bandi ba journaliste ba bandi ko kende ko interviewer bango ou bien na catch okoyeka oyo azolo ba ke demain je vais démolir sa mâchoire okuna lobi je vais amener le cercueil ya kokota na cercueil avant combat ba malobeza ko bima maloba on bima ka pona intimidation pona ko affaiblir adversaire pona ko bangisa adversaire mais mutura mutara yebi capacité na ye bien aimé awa Goliath abimi azali ko défier armée de l'Éternel Goliath azali ko insulter bato bana molimo nzambe Goliath azali ko ya ko lengisa bato na nzambe bien aimé mbala mingi to bangaka tala ndenge tozo banga banoko ya famille tala ndenge banoko ya famille bazali ko bangisa yo soki balobi ke sanza otindi mbongo te tokomona soki okolongwa na mosala na yo kaki mususu bazoloba ne soki otindi te okoya ko se retrouver na toilette ya Kinshasa moto akomi esclave akomi kobanga na fin du mois nyonso apesaka 10 te 10 mine ezokende esika banganga po azobanga ke se retrouver na Kinshasa baza ko intimider yo na bapagano baza ko intimider na bato bana nzambe te mais yo mwana nzambe yo peuple de Dieu yo bengami ozala armée de l'Éternel tala ndenge ozali kolenga tala ndenge ozoko mene vie ya kobanga banga ozaka susu na kimia na ndako te ozaka susu na kimia na couple na yote ozaka susu na kimia na affaire na yote ozoko sambola kaka na mulimo ya kobanga banga le diable a telemi na face na yo a jeté défi pe bato ba yebiso ke tokotala yo soko kobonga ozali kobanga bato pe basi baloba no ke tokotala soki yo kobala
ozali ko banga ba mususu baloba ke to talon na moko soki yo kozwa mukanda et maloba wana ezali ko kota ope ezali ko bangisa yo. C'est de la même manière que Israël va ko banga intimidation. Il y a un circoncis oyo ya Goliath. Bazali ko tala taille naye, ba taille forme naye, quelqu'un qui était expérimenté de la guerre. Azaki moto bingambe na bitumba. Bato belé pe bazali expérimenté na mal na kati na mboko ya Stockholm. Bango basi bayeba bango na mboko soki ya ndimi yo to koko kota tenge na yokaki. Biso bato to yambi bino na kati ya mboka. Eh bien aimé dans le Seigneur. Nguya na nzambe soki vandi liko na mutute na koko batela. Bamususu bango ba mesene na ko bundisa bato na nzambe. Ba mesene na ko détruire bato na nzambe. Saoul oyo pe azaki pe Goliath oyo plutôt azaki pe expérimenter na ko boma. Bato mingi expérience na bango ezande ya ko sala mabe. Expérience na bango ya ko détruire ba couple. Expérience na bango ya ko détruire bana ya bato. Expérience na bango ya ko détruire mibali na bato. Expérience na bango ya ko détruire ba projet ya bato. Expérience na bango ya ko bazali toujours avancer vers le mal. Yango ko mona bato mingi bafani na mboka bato bazako banga bango ye ko lukane problème était. Ye a mesene bongo to banga o banga ko lukane problème était. Réputation ya mabe. Et koti na kat na bato. Ndenge to moni pa na Goliath. Et loko wana est affecté l'armée de l'Éternel. Et affecté même les rois Saoul yé moko. Tant wazali ko finga bango bibo bimisela nga mutu moko nga na jeté bino défilé lo. Wako za makasi, waza mobali abima aw. Oh Satan azo bangiso na domaine nini eli de Dieu. Satan azali ko lengi salibota no na domaine nini. Satan boakeli yo défi na likambo nini. Ba boakeli yo défi ki yo ko botate. Basi ba déclarer yango pe na ba médecin, ba déclarer yango pe na ba famille na bino. Ba betela o makolo ki yo soko ko bonga tokotala. Ba lobela o ki yo soko ko bonga tokotala. Maloba ya bato bima pe ya bololo contre yo. Ezali ko lengi sa yo. Pourtant obengami chrétien pe élu de Dieu. Oza lokola Christ. Oza na molimo ya Christ kat na yo, mais oza ko trembler. Tu n'oses même pas ya ko affronter défi wana. Pourquoi? Parce que oza ko banga exactement lokola Israël aw. Bible dit que chaque matin Goliath azo bimela bango. Pe a incité bango azongi. Tongo ya lelo pe Goliath na telemela kiyo. Tala ningo zolanga. Na poko na lelo avant côté d'émission le temps d'Isali. Problème on est telemelio. Yango ne ko lengi sayo. Poko na lelo ningo yoko yoka ngabwe. Goliath na pe a telemelo ko tous les jours. Oyebi domaine o Goliath a telemelio. Oyebi situation no sika Goliath a telemela kayo. Pe azali ko finga yo, pe azali ko bangisa yo. Oyebi yo moko na motema na ndenge ozali wana. Oza wana oza na ba souci ozo ba to sala nini. Oza ko lenga oyebi ko tout est que nzamba aza capable ya ko peso solution na défi o Satan a lancé liboso na yo. Chaque jour ozo la muka na même problème. Véritable défi contre l'ennemi. Position na yo ezanini. Situation na yo ezanini devant défi o Satan a lancé. Oh bien-aimé. Ndoko moko comprendre ki yaza race ya ba vainqueur. Yaza ki na molimo ya Nzambe. Un petit David. Yango wana likambo défi etala ka taille était. Etala ka couleur était. Etala ka kolote. Etala ka molimo Nzambe kati ya moto. Un jeune garçon défi David yaye. Ayeko koma na champ de bataille. Bilobi ke tanga komi atali na face na Israël. Amoni un géant mais qui n'avait pas l'esprit de Dieu. Un géant qui était animé d'un esprit démoniaque. Un géant qui était expérimenté au mal. Abi mengaïn naza expérimenté de bien. Naza na molimo Nzambe katinanga. Atuni Saoul, qu'est-ce qui se passe? Saoul a le moi natika. Cet homme-là, c'est un homme expérimenté. Bien aimé, et c'est le moko ngana dingi mutu moko comprendre li moko comprendre na poko na lelo. Maloba mingi ba Saoul abandi ko yoki sa mwana maloba pour a décourager foi oyazalaki. Abi mais mwana yoka ndenge tata wana za koloba. C'est pour jeter un défi contre l'armée de l'Éternel ndenge ozomona za ko bimana yoka maloba nae. Azako yoki sa maloba. Maloba o ezali ko bangisa armée mobimba. Azali ko yoki sa mwana maloba pour a décourager foi na ye. Azali ko yoki sa mwana maloba pe azali ko lakisa taille pe azali ko vate même mabe
ya moto wana pona ko décourager foi ya mwana. Bien aimé, mbala mingi to kuta na ba défi. Maloba bato elengi saka. Maloba oyo yoka, maloba ya famille, maloba ya ba camarade, maloba ya ba médecin, maloba ya ba ninga. Tango ekota kakati na motema nao. Yango neza ko lengi soki no siko. Makambo ba yebisa yo. Soko vante soko kanisa. Ozali ko lenga. Makambo neza ko zongelo toujours na moto. Yango ngina tuno na poko na lelo. Maloba nini ezali ko bangisa yo élu de Dieu. Maloba nini ezali ko lengisa yo. Yoka bien aimé, Bible zoko loba na biso. Bible dit que Saoul, dans verset 11, Saoul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Lorsqu'ils entendirent la parole des Philistins, tous ils firent effrayés. Babandaki ko banga ko lenga et ils firent grande crainte. Oh bien-aimé, nini maloba nini eza ko bangisa yo? Nani pe azali ko bangisa yo? Yo Eli de Dieu, yo moto zana molimo a Christ. Maloba nini yango wana komisio boy. Maloba nini yango na ladi saka pongite. Maloba ya nani pe wana ladi saka pongite. Pe nani wana par quel ordre alengisa yo. Pourtant un est circoncis. Ce qu'on t'a bien moutoana na nzambe te. Parce que moutoana na nzambe akoko lengisa mutute, moutoana na nzambe akoko ko bangisa mutute, moutoana na nzambe akoko ko lukali liwaya mutute, mais bateau yo peu importe titre akoko lata, o bazoka expérience audace ya ko lengisa baninga, bazoka audace ya ko lobela baninga mabe, bazoka audace ya ko kanela baninga, ce sont les enfants du diable. Parce que mutua na mulimo na nzamba ko kanela yote, mutua na mulimo na nzamba ko lobelo mabete, mutua za na mulimo na nzamba ko lengisa yote. Mulimo santo apesa ka esengo, mulimo santo atiaka kimia, maloba mulimo santo apesa ka esengo na mutako yoka, maloba mulimo santo ekoki ko bangisa mutute. Alors na poko na lelo na ngina tu na yo élu de Dieu. Qui est cette personne qui te fait peur? Quelle est la parole qui te fait peur? Ozo ko lenga nini? Nakati na vino uze susu aleste olala kapongite okukaka susu ko tambola te okangama babuso bakangama na solitude na ndako parce que batindele ba menace ba pese maloba moko ebangisa kaye pe nani azali ko bangisa yo azui droit wana wapi ya ko bangisa yo yo mutoza na mulimo na nzambe lelo na ningina yebiso ke révolutionner ozana droit ya ko banga te ozana droit ya ko lenga te lokola Saoul na Israël babosana ki identité na bango lokola bana na nzambe babosana ki identité na bango lokola bato bazana ba promesse ya nzambe ba yoki David Goliath babandi ko lenga parce que Satan a été ko lancer bango défi. Il fut effrayé et saisit d'une grande crainte. Nenge yo pozali ko banga. Ozana grande crainte ozo ko banga ki bako boma yo. O banga ki makabone ko simba te. Tenge ba yebisa ki ko bala te yo ozo ko banga. Nenge basa ko salir komo na yo pe ozo ko banga. Nani akoki ko bangisa yo? Na poko na lelo na ngina yebisa elu moko. Longola ko banga. Parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Liloba moko te bangisa yo, mutu moko te bangisa yo. Soko zana mulimo ensemble, c'est le contraire. Mutu na mulimo ensemble nda bangisa ka ba démon, a bangisa ka Satan, a bangisa ka royaume ya ténèbres. Ba chrétien nyonso bazar revêtu de la puissance du Saint-Esprit, bazar ka ko faire peur. Ba vrai serviteur nyonso, o bazana et pas kolami original ya Saint-Esprit. O bazana pas kolami ya mélange te. O bazana pas kolami occultisme te. Ba simbi kabali juif te. Ba simbi magie te. Il to salaka ko banga na monde na bango. Je viens de l'Angola. Ba serviteur belé baza ko banga ko ya na conférence parce que ba mo baki ke nguya ya molimo santu. Ele ki nguya ya talisman, ele ki nguya ya occultisme, ele ki nguya ya magie. Yo mutoza mwana nzambe nana azali ko sa azali ko bangisa yo nana azali ko silisa pongi nana azali ko lalisa na butute maloba nini azali ko bangisa yo na poko na lelo na zui autorité dikona maloba wana na bani ko annuler yango dans le nom puissant de Jésus avec l'autorité que le Seigneur nous a investi na résister puissance Seigneur sa maloba ya diable we silisa ka kimia we azali ko lalisa pongi te we azali ko bangisa bana na yo we azali ko bangisa couple na yo je prends l'autorité j'annule ba maloba wana we bangisa ka bana nzambe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, on a droit à kobanga mutute. On respecte les gens. Qui est cette personne? A koki ko tombo amalo ba ke ye fu mo Scandinavie pour abangi sakaba mususu.
azui autorité wana wapi azui mandango ya nani ya kobangisa bana nzambe ya kobangisa basai na nzambe mission yango ministère wana ya kobangisa bato euti wapi nzambe na bikamo avec l'autorité que tu nous as investi na zongisi mi pepe mabe bipai nyonso ezali kouta pona kobangisa peuple na yo pona kobangisa bana na yo pona kobangisa basali na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bana nzambe soki bayoki maloba ya Satan bazali kobanga bato bazali kobanga ce sont des paroles de diable yango bangisaka bato yo mwana nzambe nangi ko biso na poko na lelo obengami pona ko relever ba défi personnel na vie na yo obengami pona ko atteindre ba objectif oyo lingi ki nzambe asalelo na kati na vie ozana ba objectif professionnel ozana ba objectif familiaux ozana ba objectif ya ba faire obengami po o atteindre ba objectif wana singeli relever ba défi nyose ko se présenter liboso na yo okobanga le côté Dieu nous a appelés pour la grandeur. Alors que je veux que mon serviteur prospère. Ça dit que la prospérité, c'est un domaine ensemble. Au cours de succès en succès, de progrès en progrès. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui te fait peur? Quel est ce groupe de gens? Au banni ko fan na poba ke ba bloquer yo au kende libosote. Oza ko banga même ko banda quelque chose parce que bato balobi que ce ko sali ko simbate. Oza ko banga même ko oser quelque chose. Pourtant oza na nzambe kati na yo. Et David est arrivé. Abi ngana ko banga te. Nangi ba race ya David baza na kati na siko na poko na lelo. David azali muto ya botama na mwasi lokola yonanga. Alléluia. Donc nous avons dans 1 Samuel chapitre 17 verset 32 qui nous a verset 33. Et là comment ils allaient koleka. On zamba lingi ko sala kat na bana na poko na lelo. 1 Samuel chapitre 17 verset 32 to kititi na 33. Je lis au nom de Jésus. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller se battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia. Batu mususu. Bakoki ko bebi sali pamboli na yo kaka na pete boye. C'est ça, maloba nyoso te zali maloba ya ko accepter yango. Ce qu'on yebi qui osana nzambe. David a dit que personne ne se décourage. C'est-à-dire le découragement, c'est-à-dire un ennemi à défi. La peur, c'est-à-dire un ennemi à défi. Parce que défi est comme un maillot, na victoire pour atteindre l'objectif na yo. Pourtant, yo soko bandi ko tambola déjà na découragement na vie chrétienne. Ou bandi ko tambola na découragement na kat na ba vie professionnelle. Ou bandi ko tambola na découragement na vie familiale. Oko koki sa ba objectif na yo te. David a eu courage. Aya komi abiti bino nyoso bozonga na sima. Na ningi élu de Dieu moko le long soit courage. Alors ba lelo que personne ne se décourage dans ma famille. Que personne ne se décourage dans notre église. Muto akoki ko telema ko beta tol que moi je vais me lever. Na ko défier incirconcis oyo azana nzambe te. Na ko défier situation oyo. Na ko défier mu pepe oyo. Na ko défier makambo za ko ya na libota na ngai. Tant que nous sommes sans espoir dans la famille, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui a l'esprit de David. Ou qu'on dit que non, nous avons un Dieu. Puis au yebi que ozana nzambe ya solo kata motema na yo. Okobanga le côté. Okwa encourager batona kata na famille parce que un chrétien za moto azana vie à Christ. Ana Christ kata na ye. Du vivant de Christ na nzoto ya bomoto. Abanga ki le côté. Azonga ki na sima devant obstacle mon côté. Il a défié ma situation nyonso et il a vaincu. Christ est sorti victorieux. Pe ba chrétien ba kobima toujours ba victorieux. Chaque éli n'a pas qu'on a lelo a kobima victorieux. Deva komanyonso, deva défi nyonso Satan lancé. Tellement n'a pas qu'on a lelo bien-aimé. Tomola motu, loba na libota na yo. Basta, que personne ne se décourage. Lelo un circoncis wana, situation wana, et que long wana miso na biso. Goliath wa telemeli biso bandakala. Toza kane sengo na famille te. Goliath wa telemeli bana na ngai, ba prospérer kate. Goliath wa telemeli ba faire na ngai. Eza ko s'épanouir te. Goliath wa telemeli ministère. To ko telemela yango et ko zonga sima dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à ko telemela. Ba définir avec autorité, paye à ko vaincre yango.
Bien aimé, Christ a péché au pouvoir wana. Il y a côté mais la diable, il y a côté mais la démon. Christ a péché autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les diables, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances du malin. Et rien, alors rien ne pourra vous nuire. Pourquoi on a les lois? Nous avons ensemble la taille. Au télé, mais la définition Satan tient liboso na yo. Nangina ibisa elimoko zwa courage na pourquoi on a les lois. Domaine nini Satan télé medio. Domaine nini Satan télé medio libota na yo. Domaine nini, c'est un domaine professionnel. Pourquoi on a les lois? Nzamba pesio makoki ya ko résister, prends courage, ko se décourager te. Ba o pe ba sa pembeni na yebisa bango, basta lelo ko la pesi biso autorité di ko na situation o. David a compris ki anga tala kita ina été. Bien sûr que bango ba mépriser kita ina e. Ba to ba ko tala lo lenge na yo, ba za ko mépriser yo. Vous savez bateau ba sala ka ba exploit. Bateau bazali ba héros na kati ya makambo nzambe. Okomona bango bo po mépriser bango. Bible dit que Christ azaki na beauté te pona ko attirer attention na bato mais ye wana kombo lelo epesa meli ko na ba kombo nyonso bien aimé ba koki ko tala lo lenge no ba mépriser yo mais si tu as l'esprit de l'Éternel katina yo si tu as l'esprit de Christ katina yo c'est avec cet esprit là que tu feras des exploits et tu écraseras la tête du serpent na pourquoi na lelo nzamba pesi yo autorité apesi pouvoir ya ko écraser situation nyonso apesi pouvoir ya ko écraser force nyonso ya ténèbres nzamba apesi pouvoir ya ko écraser loko bandai ko bangisa yo yango ndeza ko bango na poko na lelo mulimo nzamba ko kitana azako kitana ndako o banda tango nazali ko loba awa bipai nyonso nzamba zali. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Là où tu te retrouves maintenant, que la main de Dieu te touche, que l'onction de Dieu coule sur ta vie, que l'onction de Dieu coule sur tes enfants. L'onction spéciale, il y a qu'à résister, diable peut à convaincre, parce que tu dois réussir, parce que tu es appelé à réussir. Aux anamolimo ya Christ katenayo. Na pourquoi na lelo, eza pourquoi ya ba défi. Satan a dit qu'on défie yo, résister lui. La Bible dit que lui il fuira. Ce qu'on résiste à kokima, eza biblique, eza promesse prophétique. Na ba union sur un esprit de Christ. Nous devons apprendre à résister. Na ba défi union sur ekoya. To koki ko pesa défi mu kongote, kokima te, ko abandonner te. Ba busu ba pesi itimatum, ba kokima mboko. Ba pesi itimatum, mboka ngo ya bango. Dans quel ordre ba ke ko peso itumatum nana kimisa yo kala mingi te ko kima libala wana qui t'a dit que libala wana eza yo okim ya ye akimango pourquoi bien aimé na ngina yebiso ko kima te ba pesa ka adversaire mu kongote surtout soko za na Christ surtout ceux qui mutu wana azan esprit de Christ kat na yote d'ailleurs mutu azan esprit de Christ ko kimisa moninga te. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, a fonda kanaba to place moko, a lia kanaba to place moko, a sepela kanaba to place moko. Yangono komona Christ azolo ba qui est mon père, qui est ma mère, qui est mes frères, a taliba disciple bi voilà famille nanga bango. Malgré basaki famille biologique était, mais abi ba onyo so bazali ko partager nanga bonne nouvelle, bango na famille nanga. Quelqu'un qui a l'esprit de Christ, a fonda kanaba to, a lia kanaba to, a mela kanaba to, aza toujours souriant. Ako tonga baninga te. Ako luka mabe baninga te ako tia mitambo ba pot de banane na nzela moninga te to tala ifwa koya ako planifier mabe te po moninga koya bien aimé to komi na temps disali et komi tango ba to sengli ba ye ba solo et pe solo kango la ba na nzambe yango wana na pamboli ville ya Stockholm na pamboli ba chrétien nyonso ba na nzambo ba si ba comprendre ki bazaki na kati ya RL ba bazali ko confesser ba bazali ko luka sika biso to zali nzamba pambola bino. Vous allez banga batoté. Mais va comprendre que comme tango ya koyoka liloba et comme tango ya sali, tango ya fête ya maloba nzambe pi sans mélange. Bien maintenant pourquoi na lelo na ninge ke yo yeba ke mulimo na nzamba zakat na yo okoko pesa adversaire no mkongote maloba moko te et faire trembler yo. David tango aye abandi ko pesa mitindo a comprendre que incirconcision na droite ya ko lengisa armée mobimba. Bien aimé,
ba ennemi non il faut ba trembler liboso na yo. Tango yo komi esika bango babandi ko lenga. O koti na feti ba telemi bazui ba kiti babandi ko kende. O koti na wenze bo babandi ko lukanzela ya kokota. O koti na supermarché bo bango ba bimi na porte mususu. Bazo ko ka tolo na misote. Azo tombola moto ba talio, azo mona moto na nzambe zako briller. Yo za moto tambola moto ya kugumba te. Il faut tambola tête haute parce que ne lembo ya Christ. Tu as la marque de Christ et la marque de Christ on ne peut pas regarder comme ça. Moïse tanga bandaki ko kita na montagne, azaki na marque ya bonzambe, l'esprit de l'Éternel zaki likona e. Israël ba ono ko kakotala été. Il fallait qu'il se couvrir na voile parce que gloire en Zambé zalaki. Toi tu as la gloire de Dieu. Ou bengami eli na Zambé so bandoki ba na butu. Il faut ba mona ndako no gloire. Ba ko luka bana na yo. Il faut ba mona moto en Zambé. Ba ko luka ona banzela kisi. Ba mona moto en Zambé parce que tu as l'esprit de Christ. Uko tambola mutu ya ko bumbate. Relever ma définition César liboso na yo. Alléluia. Yamona na poko na lelo. Na ninge ke ba ennemi no ba trembler liboso na yo. Yo ko ki ko trembler liboso na bangote. C'est-à-dire de trembler devant toi bien-aimé parce que tu as l'esprit de Christ. Ba ennemi no ba trembler liboso na yo. Ba ennemi no ba problème nyonso ezali ko tungisa yo et trembler devant toi. Maladie ezali ko tungisa yo, yango et trembler devant toi. Célibat ezali ko tungisa yo, yango et trembler devant toi. Ba sorcier nyon sur la famille o bazali ko bangisa yo bangonde ba trembler devant toi ba souci o zali ko tungisa yo souci wana ngoma ko lenga liboso na yo stérilité o zali ko lengisa yo stérilité wana ko bana butu na lettre et banda ko trembler liboso na yo ba échec na ba domaine professionnel na ba domaine nyon so banda ko tungisa yo yango ko trembler lelo na lobi biloko nyon so banda ko bangisa yo lelo est trembler devant toi yango est trembler pe kima mosika je le déclare par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Pouvoir nyonso ebandaki ko déclarer yo, ma ebandaki ko lengisa yo, maloba nyonso ebandaki ko lengisa yo, Jordan na poko na lelo, et trembler liboso na yo, pe kanga bisaka. Ba ebazana molimo nzambe, ba lenga kate devant adversaire. Obstacle nyonso ebandaki ko lengisa yo ce soir et trembler au nom de Jésus. Yango mona katang ba démon bazali ko bimana nzoto moto okomona moto azali ko trembler azali ko trembler. Ce sont des démons qui tremblent devant l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas à toi de trembler devant les problèmes. Vous avez lenga nini ba démon ba yebi autorité na yo ba yebi puissance na yo ba yebi que yo zali chrétien o bengami po o relever ba défi o bengami po o résister ba combat pe o vaincre yango pour que okomana ba objectif na yo. Et David a yebaki yango. Voilà pourquoi moni aya zolo ba que personne ne se décourage. Oui, na dire que yo po yeba valeur na yo. Oyeba autorité na yo ke okoki ko banga te moyini. Okoki ko banga te bato bazo salela ba complot. Okoki ko banga te bato bazo tindelo ba maloba ya menace. Bazo ko tindelo maloba ya menace na ba SMS na ba Facebook. Baza ko tindelo na ba boîte aux lettres, baza ko tindelo na ba canal à bateau. Maloba nyonso baza ko tindelo pona ko lengisa yo. Ce soir, nous les condamnons dans le nom de Jésus. Yangonde elenga liboso na yo. Tu n'as pas droit de trembler, bien-aimé. David a yebaki yango. Avec que personne ne se décourage et que personne ne tremble. Attaque auto kutani na bateau yo. Ba meseni ko lengisa bateau. Ba lengisa yo te. Atakuto kutani na bato o ba meseni na bitumba bango ba longa ka bango te bien-aimé e bangi sa taba répéter bango ndenge nini o ndoki wana yeso kwa lobidi kambo e sale maka bien-aimé ko banga te ndoki wana zo banga ko leka mais parce que oyebi droit na yo te oyebi te ki chrétien ana pouvoir likona ba défi nyonso. Alléluia. David a epsi bango ngana meseni na babitumba te balatisi ba balatisi ba bouclier ya mokili abina meseni yango te ngana meseni na sanctification na meseni na gloire en Nzambe na meseni na makambo te ana meseni na vie de prière ngana bundaka te ba intermédiaire ngana bundaka na losambo na bundaka na molimo santo ko bien-aimé ko tinda batote ba bundela yo ko futa ba bandite ba bundela yo biso totambola kana nguya na molimo santo maloba ya moto atana molimo na Nzambe eza maloba Nzambe soko lobi makambo lole yoki pe sali balatisi David ba bouclier balatisi ba biloko ya bango ya mokili David atali abisi Saul papa oyo ngana meseni na ngote yo meseni na nilo bundaka na nini obundaka na bato
obundaka na nini mwana nzambe abundaka na molimo santo parce que molimo na nzambe nde akobima tango défier bitumba ye David a yebisi toi tu marches contre moi avec des javelons mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées le Dieu d'Israël que tu insultes bato nyonso bazali kobundisa yo telemela bango au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël comme on a eu Yoshua Mashiach Jésus-Christ de Nazareth Zwa kombo wana lokola bouclier, zwa kombo wana lokola flèche, zwa kombo wana lokola mortier. Deva quiconque akoya liboso na po abudisa, deva quiconque akoya liboso na famille na yo, deva quiconque akoya liboso na bana na yo, liboso na ba projet na yo, liboso na onyon so ba boke de comme défi. Tu prends seulement le nom de l'Éternel et tu verras la victoire. Na poko na lelo, David alabi tika ngana ko lakisa yo. Nzambe yo zali ko finga, nzambe yo lingi ko lengisa, nzambe yo lingi ko tungisa, ke azaka nzambe abasakoli, pe azaka nzambe na bana na oba pakolami, na pokwa na lo eli moko, bien aimé simba komo na Christ, liboso na ennemi na yo, liboso na situation yo sezo tungisa yo, pe tali sa situation wana, ke ozali ko bundana magité, ozali ko bundana bangangate, ozali ko bundana ba sorciété, mais tu combats par la puissance des noms de Jésus-Christ. Bien aimé, bandeko ebele babunda na Biblia ba défier Satan pe balonga parce que tout ce qui est écrit cela est écrit pour nous et pour nos enfants bandeko bazali ko défier Satan bazali ko défier ba milimo mabe pe bazali ko vaincre ba botami na mwasi lokola yonanga mais seulement ils ont compris que bazaki ba n'importe qui te koza na molimo na nzambe ezali privilège munene koza na Saint-Esprit kat na yo ezali une grande bénédiction. Koza na Saint-Esprit kat na yo, il y a une grande richesse. Oyo okoki ko imaginer te. To mona awa boy élu, to tanga na mokana na 1 Roi chapitre 18. Tika nzambe apambola élu moko na poko na lelo. Nzambe apambola élu moko na poko na lelo. To tanga noki na mokana na 1 Roi chapitre 18 verset 21 jusqu'au verset 24. 1 Roi chapitre 18 verset 21 jusqu'au verset 24. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal et que l'on donne 2 taureaux et qui choisissent pour eux l'un des taureaux et qui les coupe en morceaux et qui les place sur les bois, sans y mettre de feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur les bois, sans mettre de feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Bien-aimé, tant que tu as makambo oyo, ngana za ko sepela parce que na yebi ke bande ko mingi ba yebi histoire oyo mais ba comprendre na profondeur na ngote ba eli mingi batanga ngo mais ba comprendre na profondeur te comment na quelqu'un na époque wana ba kangi tous les vrais prophètes ya nzambe ba bomi bango mais Eli atikali ye moko mais ayeba ke malgré position na azaki minorité mais azaki na nzambe bien aimé atabato ba sangani ebele contre yo. Mais oza yomoko, si tu sais que oza na véritable Dieu, kobanga l'orote. Peu importe le nombre d'adversaires na yo, peu importe le nombre de bazako lukaba salomabe, et bandi sayote, soki et su seulement yebi koza na nzamba solo. Eli aya telemi devant 450 prophètes à Baal. Na ba prophète astraté. Alors bi que sukoto ko sala défi. Na ningi ko défier bino nyonso. Parce que c'est à nous de défier le diable. Ce n'est pas au diable de nous défier, mais c'est à nous les vrais chrétiens. Défier. C'est un chrétien, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de défier le diable et de vaincre. Un chrétien ne peut pas donner l'occasion à un démon, à un sorcier, à défier, ici c'est le contraire. Et lui maintenant c'est lui qui a défié les faux prophètes. Alors, bien bango, boya na mbeka awa. Bien aimé, pourquoi on a défier situation nyonso. Défier au nyonso telemelio.
défier nyonso e bande ko bundisa yo, défier onyo se bande ko lengisa yo. Ko tikela satan te yende abanda ko bundisa yo. Ko défier na ba prière, ko défier na ma bondeli, ko défier na ba déclaration. Elia lobi boya na toro na ba toro mibale moko pona bino moko pona nga toko tumbela nzambe mbe kamebo tia montote toko belela mutra mutabela nzambe na ye. Le Dieu qui répondra par les faits, il sera Dieu. C'est-à-dire que le Dieu qui va exaucer, c'est lui le véritable Dieu. Oh, la Bible dit que notre Dieu, son oreille n'est pas trop courte pour t'entendre. Nzambe na biso aumelaka te. Quand les gens disent que ya nzambe aumelaka parce que les gens ne savent pas comment prier et que Bible dit, vous savez vous-même ce qui empêche Dieu de nous écouter, ce sont nos péchés. Alors étant donné que batobana péché bakomi ko lobaki nzambe aumelaka, qui vous a dit que nzambe formule ni na ngone lobana bino que nzambe aumelaka? Dieu peut faire des miracles ce soir. C'est un Dieu d'aujourd'hui. Il peut changer ta destinée aujourd'hui. Il est capable de changer ta vie ce soir. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit qu'Élie a défié Bango. Les prophètes de Baal et les prophètes d'Asraté, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à faire des incisions. Ils ont commencé à faire des cris. Du matin jusqu'au soir. La Bible dit qu'il n'y a ni voix ni signe d'attention dans les cieux. Parce qu'il n'avait pas Dieu. Mais lui, il savait que lui, il avait Dieu. Toi, tu sais que tu as Dieu. La Bible dit, tant Élie a bandit, a sali selon l'Éternel, avec confiance dans Nzambe. Bien aimé, ça a confiance en Nzambe yo zakanango. Ata oza yo moko, ko bange lo côté na butu na lelo, révolutionner makanisi na yo, révolutionner ndenge na ko bang, ko tala multitude te bato basangani contre yo, ko tala multitude de bato te bazo kwa kubundisa yo, même otikali yo moko. Yo soigné kaka relation na Saint-Esprit, soigné kaka relation na Christ, zala kaka esprit de Christ kat na yo, cela te suffit. Arme ya munene yango wana, nombre te motekobik so boyebi histoire ya Gédéon. Les nombre te nzamba bundaka pesa la victoire na nombre te. Mais ce qu'on a naie, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Élie avait Dieu. Alors bon, sur quoi comme tant onanga, tant bandi ko bon de la bien-aimée. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Oh bien-aimé. Et y est banalelo qui yondo zana nzambe. Et y est banalelo qui muli munanzamba zakande ngamo na yo. Et y est banalelo qui muli munanzamba la takande libota na yo. Et y est banalelo qui nzamba tambola kana bato baza sembo. Ba nyonso bazali ko bundisa yo. Que l'on sache aujourd'hui que lelo ezamu kolona yo. Que l'on sache aujourd'hui que tu serais un Dieu véritable. Que l'on sache aujourd'hui que le Dieu qui est à toi, c'est un Dieu de succès, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de progrès, c'est un Dieu qui fait des choses surnaturelles. Que l'on sache aujourd'hui que l'Éternel est ton Dieu. Heyeba na lelo. Heyeba na liboso na ba yini na yo. Heyeba na liboso na situation ezoko bunisa yo. Heyeba na liboso na ba démon. Heyeba na ke yoza na nzamba solo. Na déclarer yango kwa motinda mina nzambe dans le nom puissant de Jésus. Heyeba na ba résultat. Nzamba changer makambo. Heyeba na ba réponse na makambo eko landa vie na yo. Heyeba na ba situation nyonso ezaki bloqué ke yoza na nzamba solo. Et puis moto kitake. Bible lobi peuple c'est l'Éternel qui est Dieu. Papa na ngina biso ke bato bakobeta maboko. Ata lelo te lobi bato bakobeta maboko. Ata lobi te après demain les gens vont applaudir. Bato bakotuna secret na yo. Yo ko ebisa bango c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est lui qui a l'esprit de Christ. Il est appelé à défier les démons et le vaincre. Bien-aimé, et ko yeba na ke yo tambola ki na nzambe, et ko yeba na ta lelo zo ressemble ko lelo zo ko souffrir, ata lelo bato baza ko chola, ata lelo baza ebele, lobi e ko yeba na ke nzamba za na ngambo nini, lobi e ko yeba na kati ya mboka Stockholm, ke nzamba za na ngambo nini, lobi e ko yeba na kati ya Europe, ke nzamba za na banani, lobi e ko yeba na meme na kati ya mboka na Afrique, ke nzamba za kote nini, bisika nzamba zali e yeba naka. Na poko na lelo naningeke obange loko mokote peuple batato laki il faut que bato ba mona différence kati na yo chrétien pe satana ba koliti na ye naningi ko déclarer différence wana e mona na mukolo wana parce que bato nyoso ba mona ki différence na déclarer différence o kitaki na miso ya Eli pe na ba prophète ya Baal Deli tango zaki liboso ya prophète ya Baal abanga ki loko mokote a defia ki bango
Parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Ce que vous allez croire dans Christ, au banga l'autre côté. Okoki ko banga te ko défier ba combat ezali boso na yo. Okoki ko banga te ko défier ba combat ya vie na yo. Okoki ko banga te ko défier ba combat contre Satan. Okoki ko banga te ko défier ba combat contre ennemi. Okoki ko lenga te na ba parole négative. O ezali ko ya ko zongi sosima. O bato bazali ko loba. O ba nganga bazali ko loba. Maloba ya bato e bangisa yo te. Le défi c'est aussi la déclaration de la parole. Au monde que Goliath abana ko défier na maloba. Yo poko ki ko défier na maloba. Ke nga na za race élu, na za race nzambe. Satan ko sanga le côté. Ba magicien ba déclarer yango, ba nanga ba ko bonga. Mobai nanga ko bonga, mosi nanga ko bonga. Misa nanga ko kende liboso. Na défier Satan. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut des déclarations, il faut qu'on défie. Maloba nyonso négatif, maloba qui contre yo. Lelo, yon défier yango na ba parole positive. Ça la ba déclaration na butu na lelo. Avant que olala, kota na chambre, comment lokola moto aliboma na molimo santu. Banda ba déclaration ya moto azali victorieux. Banda ba déclaration na chambre na yo. Bisika nyonso échec ezalaki. Banda ba déclaration benga bana na poko na lelo. Banda ko sakola diko na bango. Banda na ba déclaration. Loba lelo. To zuibo konzidiko na milimo nyonso bana ko bangisa biso to déclarer victoire na libota na biso makamo na biso ko marcher misala na biso ko kende liboso dans le nom de Jésus parce que nous avons l'esprit de Christ. Défier ça peut suba déclaration positive ko anile nyonso Satan lo baki contre bino pe ko repousser ngo bisika bizangi bato. Alléluia. Webi que Moïse ayaki pe ko défier Pharaon malgré qu'à l'époque wana Égypte ezala ki grande puissance. Moïse a banga quitté parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Aya comme il na Pharaon, a défié Pharaon. Abi tika libota na Nzambe bakende. Bakende ko servir bango. Pourquoi na lelo nangi ko déclarer Satan tika libota na yo, Satan tika misala na yo, Satan tika ba projet na yo, Satan tika église na yo, Satan tika onyo sika lo boko na ezalaki. Je le déclare par défi. Butu na lelo za butu à victoire. Au nom de Jésus, Satan a libéré libota na yo. Yo moko pe avant là la déclarer délivrance, déclarer liberté, exode. Bo bima na maboko ya Satan, bo bima na esclavagisme ya famille, bo bima na esclavagisme ya coutume, bo bima na esclavagisme ya bato ba bangi saka yoke soki boete yo ko bikate. Bima na poko na lelo, ko banga te nombre. Moïse a banga ki Pharaon te, malgré grande puissance na yo. Nangina bana eli moko na poko na lelo, et loko moko te bangi sa yo. Bien aimé, défi. C'est-à-dire qu'on permettre de poto remporter ma grande victoire. Toko banga ba défi. À partir de défi, toko yeba ko remporter ma grande victoire. À partir de défi, toko sala ba progrès, toko kende de succès en succès. À partir de défi, et qu'on permettre de to mesurer relation ni no biso to zakana ngona Nzambe. Un homme o aza moto aza na Nzambe ako affronter ba défi akoyeba en tout cas naza ko tamwa na Nzambe. Oko mona ba résultat. Ce qui m'a défié, au cours de la tête, Nzambe. Défi, et ça permettre de permettre tous en confiance dans Nzambe. Tant que vous allez défier Nzambe, tu as victoire. Au cours de la confiance dans Yomoko, au banga sur le côté, au banga maloba batote, au banga maloba satante, au banga maloba ennemi na yote, au en confiance et katina yo, parce que yebi que Nzambe o yayo, nenge au défier ba démon, au défier ba situation pour victoire, à paix sur victoire. Tambola le lot était haute dans le nom puissant de Jésus. Na pokona le lot bien aimé, to komina suka message na biso. Nzamba lingi ke mutu moko na pokona le lot, atambola de succès en succès, de progrès en progrès. Et limoko na pokona le lot, ayeba ke koza la chrétien zali kama ko sakanate. Ou bengami pona ko défier ba problème ya vie na yo. Ou bengami pona ko défier ba combat ya vie na yo. Ou bengami pona ko défier mais pe ko vaincre yango parce que esprit de Christ ezakat na yo. Na butu na lelo na lingi ke to sambe la biso nyonso. Bisika yo zui. Soko za na kati na ndako no telema. Soko za na kati ya mutuka. Simba vola na mutuka. Na loboko moko mususu banda ko sala ba déclaration munoko za ko kanga mate bien aimé. Paul na Silas bazaki kutu na prison, ba chaîne na maboko mais munoko zaki ko fungwama. Ba comprendre ki puissance ya ko déclarer liboso ya ba situation. Défi na bango ezalaki ba chaîne o ekanga ki bango. Mais Paul na Silas ba bi ba bokangi maboko mais bokangi munoko te. Ils ont commencé à prier. Bible dit que ba bandi ko tatola.
pe ba chaîne koyaki na linge ke ba partir ba déclaration na yo ba chaîne kangi yo ekoya ba chaîne ya famille na yo ekoya ba chaîne ya vie na yo ekoya na ba domaine nyonso na poko na lelo oyo ko bimisa na munoko na yo et libérer libota na yo et libérer bana na yo et libérer mwasi na yo et libérer ba projet na yo parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Bien aimé na lingi na sambela molimo nzamba azali ko peta peta molimo na nzamba azako kitela ba eli bisika bozwami molimo na nzamba azali ndikolo na ba nyonso ba fungoli mitema na bango pe bayambi Christ bo baza ba véritable chrétien molimo nzamba lingi asala likambo moko na poko na lelo et puis bandeko mingi bo benga po parce que ba témoignage ezali bo benga pona ko témoigner makambo nzamba ko sala bino parce que naza ko sentir nguya na nzambe ko kitela bato na poko na lelo. Gloire au Seigneur. Tolingi to sambela nini ezali kolengisa yo nini ezali kobangisa yo nani abandaki kobangisa yo situation nini ebandaki kotia mal à l'aise na poko na lelo nzamba pesi autorité ko défier likambo wana pe ya ko vaincre yango nzamba pesi pouvoir ya ko défier situation wana pe ya ko vaincre yango ba défier ya lolenge nini yelaki yo. Le Seigneur t'a donné le pouvoir liko na ba défi yo yamba bokonzi liko na ba défi yo dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nzambe na bikamo na bikoza kasima na maloba na yo poko na lelo pesa bana no bokonzi liko na ba défi nyonso yela kibango na ba domaine nyonso professionnel na ba domaine nyonso religieux na ba domaine nyonso familial bisika nyonso mwina yaki kolengisa bisika satana tiaki ba blocage nzambe na déclarer victoire au nom de Jésus. De la même manière au pesa qui David victoire kolo au pesa peuple non victoire na butu na lelo ba nyonso bazaki liboso na satana pesa trabana ko lengisa bango na ba domaine nyonso nzambe au pesa bango victoire ndengo pesa ki pana élu liboso na ba prophète ya Baal kolo na bikamwa minyololo nyonso ekweya molimo na kufa itika bango lipambo lio ekangama kina maboko na satana ezala libérer pe ba nyonso nzambe bazonga kisima. Seigneur ozongisa bango kati na maloba na yo baye baike ya yo umila kate parce que yo nzambe kati na bana yo na pambo lio Yesu parce que yo kosala makambo ko kam ba nyonso bakoyoka message oyo même après prédication lelo na rediffusion Yesu bisika nyonso bakolanda de quatre coins du monde bilembo bikamo elanda bango na kombo na Christ Yesu kwazali nzambe kolope musuki na biso tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nzamba pambola ba eli nyonso bisika bozwami nebeke nzamba pesi bino bokonzi pe lelo defi nyonso ezaki liboso na yo nzamba tiango na sera makolo na yo na ba déclaration nyonso oyo kosala poko na lelo lola eyoka maloba mingi yoko bimisa na butu na lelo okotatola ke ozana nzambe nzamba azaka musika te azaka pepe na ba oyo bazali koluka ye vraiment nzamba pambola ba eli nyonso bisika bozwami na ebeke ba nyonso bakomona loboko na nzambe boko benga biso pona ko témoigner pe ko tatola munene na nzambe parce que témoignage ezali ko renforcer lisusu nzambe pour que aiba ko sala su makambo ebele na kati na bino ba non o ba yambi Christ te na ningi ko répéter lisusu bisika nyonso bozwami dans les quatre coins du monde boluka bato na nzambe bisika bazwami bokende na ba église okende ko yamba Christ comme Seigneur et Sauveur ozwali baptisé par immersion na mai pe okoma mwana nzambe et à simanango autorité à Saint-Esprit akolata yo de manière que bisika nyonso kotambola oyeba ko défier Satan pe ozala victorieux kolo apambola bino pe soki bolingo na nzambe kolo asali biso ngolu tokutana lisusu mercredi prochain puisque tokomi mercredi di sali chaque mercredi na 20h30 vraiment nzambe akozana biso na rendez-vous kolo apambola ba nyonso bazwi li bakoya kolata biso na poko na lelo vraiment na pamboli papa na biso digital momo pe mama na biso Pauline ntango nyonso baza toujours sima pona tiena ko soutenir musala oyo po ke kende liboso nzamba pambola bomoko mboka bisika nyonso ezwami eza na Belgique eza na Kinshasa eza bipai nyonso bomoko mboka e kende liboso toujours nzamba pambola évangéliste Sephora série na ngai parce que compagnon d'œuvre yewana pe apambola ba femme engagée nyonso ba nyonso bazali ko soutenir biso apambola pe ba sali nyonso ya église mepsa ezala ba bazwami awa na Stockholm nzambe akanisela bino nzamba pambola papa Remi
nzambe alekana kopambola mama Dorcas, nzambe apambola pe lisusu mama na biso Bea, apambola mama Marie Jeanne, ba saina nzambe nyonso, Sylvie pe mobile na Jean Paul na assemblée ya Yetebor, nzambe akene kopambola na bosani te ba saina nzambe. Semaine passée ba mingi na mona kite ba commentaire na bango, nzamba pambola Thomas na nzambe apôtre Nikes, parce que vraiment ça c'est mon frère, avec soutenir bisope, nzamba apambola ba saina nzambe mususu nyonso a na Stockholm, apambola na Europe, na bosanité couple ya Frank Boto na France, nzamba le kakopambola bango, nzambe apambola mosali na nzambe maman na biso oyo azali ko soutenir biso tango nyonso na Paris, nzambe akanisela pe ba mingi na ozo ba nazoko bosa na kombo, vraiment ba na sima tokozwa soin ya ko banda ko tanga, parce que ta minute na biso pe eza ko leka akopambola bango musakoli mami Adasa na France, nzamba pambola yo mingi pe ba mususu bazwami na Angola, mepsa na Angola, mepsa na Luanda pe na Menonge, nzambe na lola akanisela bino. Soki natangi kombo na yote yeba ke ezaka na bolingo nkolo na motema na nga ozali basali na nzambe nyonso bazali kosala ba commentaire lola e kanisela bino. Tokutani mercredi prochain na bolingo nzambe, nzambe apambola biso na kombo na Yesu. Bye. Kiso banta pekato esoma jende aibe